Merci Kabouya Lompuissa, merci na l'Union sociale du Congo, merci na tout nyonso oyo boboza ko soutenir bitumba ya peuple bitumba ya Congo, bitumba oyo ya résistance, maman Jolie, na maman boza ebele, papa Toussaint, papa na Toulouse, boza tellement ebele, papa Nestor, o bozo lembate ko soutenir biso bozo tala te que non bitumba na Congo biso toza kuna te mais bozo tala ke mboka wana eza ya biso ata biso toza na musika mais toza na obligation ya ko soutenir bitumba oyo boye bilenge lokola biso na ba mama aussi to telemi pona kobunda pona mboka na biso yango wana tozo pesa toujours na bino merci na kombo na biso te mais nyonso bozo sala ngo parce que vous comprendre que la patrie est sacrée, la patrie on ne blague pas avec la patrie, il faut défendre sa patrie car elle est menacée. Yango wana bomoni merci Nabino ba oyo bozo pesa ba promesse, merci pe Nabino oyo bozo pesa biso ba stratégie, merci Nabino oyo bozo pesa biso ba conseil pour que non Congo ezala entièrement libéré. Yango wana to pesi Nabino merci na maman Osea wa pesi biso espace bilenge nyonso o tozo bunga mboka pona ko sensibiliser, pona ko éveiller ko lamusa conscience ya bilenge pour que totele manalo mbangu nde nazolo ba awa boy to benga na Chilombo na ba Rwandais na ba Monisco bazonga na mboka na bango batu na batu bakende kutunga epa na bango yango wana bozomona importance ya combat o biso bilenge to sote mana balabala o biso tozo bimatango nyonso pona kubunda pona Congo pona kobunda pona ba policier na biso non seulement pona ba policier na ba soda na biso mais tozo bundia na mboka na biso mama na biso za Congo yango wana ozomona lo oyo boye to comme victime ya ba menace to comme victime ya ba fila ba comme ko filer biso lokwa lobi mama aussi ya boye bi après activité oyo boye ko tindika ba policier na biso oyo boye tozo bunga pona cause na bango zoto ezalaki maoni ezalaki ya koningana akei na hôpital pona kokende kosalisa yeba nini po azwaki douleur nde mpe bomonaki bamakila babobo bazokaki nde bazobendaka kuna badouble pate na se mais mpo bamonake mboka oyo boye toza na leta moyini Tshilombo Félix alingi asilisa bato tu na Congo mpo azwa bandeko na ye barwandais aya kovanda na bango batindeli mama Osea bato anteni militaire tina hôpital oyo toza na mboka nini donc Félix mission aza nango ezaki bato to bazobundela mboka akanga bango allez atia bango na prison ya makala comme ça so akomisa bango misu na boudin so pe nini ye moko la makanisa na mutu na ndenga zo kanisa ye moko ayebi yango tozo dénoncer tozo bengisa bandeko tu ya poto ya diaspora na Katanga na Lubumbashi na Équateur partout na Bandundu boye bango ezala ngai moko na zolo ba oyo boye naza menacer grand frère na ngaza na prison lisala lokwa barate ngai bazuni de konanga ba tie na prison nyonso neza kotalisa nini que l'état na régime ya Tshilombo eza régime oyo boye peuple congolais boye bango ata balandi bakangi to continuer combat oyo boye jusqu'à ce que to kozwa libération mboka na biso bozo banga biso ba Bruno oyo bona ba mama aussi po boyebi biso toza na nini to na munduki te to na eloko te mais toza na peuple parce que tant tozo pesa mot d'ordre peuple to bima mukolo boye et comme ko bangisa régime ya Kinshasa peuple to ko bima na balabala pona problème oyo boye batu oyo bakende nde bomoni lelo oyo boye batindi batu bakende kolanda mama aussi ya tina kati ya hôpital ba cercle hôpital oyo boye eza esika oyo boye même mobeko alikonzi mboka na biso lobi l'hôpital les hôpitaux les écoles l'église eza bisika oyo boye bakoki kosala mabete mais bomona l'état moyini ya Tshilombo azotinda batu po bakende kokanga mama ya batu oyo boye azoloba oyo bazokita na terrain po amoni que non mboka na eza mabe. Combien de femmes toza na bango na Congo awa na Kinshasa surtout sur 100% bana basi je crois que même pas 20% ya maman batelemaka ezala partout na Congo mais surtout ça na batoka ba maman aussi ba maman Gabi ba maman oyo batelemaka na niveau diaspora na Kinshasa na ba province mais au lieu biso to protéger bato wana Tshilombo na ba adepte na ye bazolandaka au lieu balanda bato ya Kabila au lieu balanda ba Rwandais
Service ya Aner, Moussa o bino boyebi, eza Oseya tolanda Josué, tolanda Brino, toluka Kabuya, toluka Lebo Lodjoa, c'est ça, mais service ya Aner wana o lepeta la kenon, baronde ba infiltrer mboka na biso, kuna batu wana ba mona kayango te. Et c'est comme ça, biso to kanga minoko na biso, ou bien to dire ko mobiliser bilenge, poto bunda bitumba po ya Congo. Pourquoi ba service au bino bozo tia wana po contrôler la biso? Bon tiango tout au long ya ba frontière ba contrôler ba Rwanda comment est-ce que ba Rwanda ba bo ba Congolais. Ya wana to so bengi sa ba Congomani. Boye ba yango kera suka ya fait mois ya août. Chilombo na ba tunayi ba MONUSCO il faut ba kenena ba tunayi nyonso ba Rwanda wana il faut ba kenena. To ko reculer na décision au peuple congolais déjà lembi bo mona ki mukolo wana ba mama ba bimi balobi mama Oseya tolanda kayo bilenge ba yeba binde ko prino tout le monde ba bino ba Josué tozo bima soki monsieur Félix a okanga biso na prison biso baso 1000 personnes a gotindi kabiso po ba mona que peuple déjà comme un esprit tolobaka on la conférence mama Oseya que non le moment venu tant to kopesa mot d'ordre tant boso mona bazo benda kabiso kuna bo mona bilenge na bakimaki bilenge ba comprendre que non batu oboy il faut qu'on affronter bango qu'on affronter ba Rwandais qu'on affronter MONUSCO parce que trop c'est trop Congo il faut la libérer mais au lieu que bino batu wana batu oboy bande kona biso ozana ba moyen bo soutenir bilenge wana bo tindika bango ba kenda liboso mais nakati wana ba traître bazali bazo tsala na profit ya Tshisekedi na ba Rwandais même tina niveau ya diaspora bande kona ngai Félix a été ma bon frère na wana kuna na ba service ya Aner pour ba ka perturber bino ba diaspora o bozana makanisi pour na kosa ba stratégie ko lukana bo soutenir ba résistance ana Kinshasa ba tuwana banso baza kuna soki na kosi bo vérifier pour bo mona que non ba traître o bo ya IDPS na ba tuna bango ba Rwandais baza tikuna yango wana bozo mona biso tolobi tokobanga te tokozonga sima te tokobima na balabala jusqu'à ce que Congo soit libéré, jusqu'à ce que MONUSCO n'a pas tourné baken. Parce que là, oh boy, bon moni secrétaire d'État américain, oh yaki awa boy, yewana kena na Rwanda, kuna na Rwanda kia lobi makambo mususu. Bon na tozo senga rabino, il faut état d'État, ils ont à disposition nango, bo se respecter mutuellement. Ya on a dit bino que Félix ba américain ba kolinga était plus que ba Rwandais parce que insécurité oh toza nango lelo oh boy, mutu ali boso za Chilombo. Batu bovani na libala karata na mosi wabali à peine mobali akolinga mosi ni ata lingio poza libala sika mais bolingo na ya kala kubate lango parce ça mama ya bana na ye donc Rwanda za mama ya bana ba américain oyo boy bazo sous-traiter pour ba bomaka ba Rwandais mais Félix est capable nena bisa bino mukolo la bomonaki na gouverneur réunion ya gouvernement koto bo Bemba koto bo Kabuya na katikati on a ba kabiliste bazo ça la déclaration mais au moment où bazo ça la déclaration au moment où batuwana bazo boma na Bunagana ekomi par semaine chaque maison bazo fout sa batuwana mbongo $10 $10 $10 $10 $10 nous sommes les kama sous impuissant régime à Kinshasa yango wana nazo senga bino bande kunanga diaspora na lobaka makambo plusieurs fois même papa honorement na lobaka yango bitumba tozo muna oyo boye batu oyo bazo linga biso tende na biso bino balandi mo siati na kati ya hôpital heureusement ngai baratenga bakangi ne kunanga za siko na prison ya ngenga na lisala basuki wana te babito kokanga tous les bagènes oyo ba bimisa mitu ale bolojwa kulutu na ngai bazo filer et pas ba journaliste oyo boye baza na kati ya Aner ya wana zo senga ba résistant nyonso papa ale bolojwa kulutu na ngai mama Oseya Josué Mbungu to le kakaliso na ba chaîne ba télévision ba tuwana te Yves Bouya wana boyebaki auto bima na prison alekaki na chaîne ya journaliste wana donc papa ale bolojwa ba encercler le pan ondende ko encercler mama Oseya na kati hôpital ce qui fait que papa ale bolojwa kendaki na émission pas ya journaliste wana o ya pouvoir ya ba Rwandais lelo oboye boyaki boyaka no map mbala moko basani nini ba memi papa ale bolojwa na prison. Donc, bisognoso obo ba Bruno, nenge tozolo ba awa boy. Oui, bonjour chers tous. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Je viens faire cette vidéo non pas pour me plaindre, encore moins manifester ma peur,
Et c'est juste vous alerter qu'effectivement, il y a intention de m'arrêter. Et plusieurs sources concordantes m'ont informé de l'intention de ce régime de m'arrêter. Et la seule raison reste le fait que je critique. On trouve que je suis trop dur. Ils pensent que je suis trop direct. Je devais aménager mes propos. Je n'avais pas le droit, n'est-ce pas, de m'attaquer frontalement à ce qu'eux appellent chef. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont préparés pour m'arrêter. Et mon arrestation devait procéder avant celle de Jimmy Kitenge. Heureusement pour moi ou malheureusement pour lui, il a été le premier. Et je pense que ça, ce sont des messages qui veulent nous lancer justement pour nous faire taire. Mais apparemment, ils se sont trompés des cibles. Parce que déjà, lorsque je m'engageais en politique, je savais qu'un jour ça arriverait. Et je ne vois pas comment je peux éviter de dire des vérités dès lors que ce sont des évidences. Je suis de ceux qui pensent effectivement que M. Félix Tshisekedi ne mérite pas d'être président. Et quand je le dis, je l'assume. Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Ça, c'est la 7e source. On m'a dit qu'en principe, il devait opérer le jour où j'étais chez notre frère Israël Moutoum. On devait m'accueillir juste après l'émission. Heureusement pour moi, ils ne l'ont pas fait. Et moi-même, je pressentais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne peux nullement penser un seul instant qu'il est derrière ça parce que c'est un frère. C'est quelqu'un qui se bat à sa manière. Je ne peux même pas avoir des suspicions sur ça. Et je ne peux nullement dire que c'est lui qui serait derrière parce que lui aussi n'est pas épargné. C'est là pour dire quoi en clair? C'est là pour dire que lorsque nous allons en débat avec le membre de l'UDPS, on devait m'accueillir juste après l'émission. Heureusement pour moi, ils ne l'ont pas fait. Et moi-même, je pressentais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne peux nullement penser un seul instant qu'il est derrière ça parce que c'est un frère. C'est quelqu'un qui se bat à sa manière. Je ne peux même pas avoir des suspicions sur ça. Et je ne peux nullement dire que c'est lui qui serait derrière parce que lui aussi n'est pas épargné. C'est là pour dire quoi en clair? C'est là pour dire que lorsque nous allons en débat avec le membre de l'UDPS, avec le membre de l'Union dite sacrée, nous ne leur interdisons pas d'avoir des arguments. Et à un certain moment, ils donnent l'impression d'avoir plus la maîtrise de la gouvernance. Et nous ne faisons que réagir par rapport à ce qu'ils disent. Alors, si vous pensez que nous n'avons plus le droit de parler, si vous pensez que la liberté d'expression n'a plus sa raison d'être, la moindre de choses à faire, c'est quoi? C'est carrément de fermer les chaînes de télévision. C'est d'interdire à ceux qui ont des chaînes de télévision de nous inviter. Vous ne pouvez pas inviter Alain Bolodjoa et vous attendre, vous caresser dans le sens de poil. Nous nous assumons dans ce que nous disons. Nous nous assumons. Nous savons que vous êtes ce que vous êtes. Vous qui êtes de Mobutistes, vous qui avez géré ces pays dans la dictature. Parce que la première fois que le mot dictateur est apparu, c'est lorsque vous étiez au pouvoir, vers les années 60. Je le sais. Je ne cherche pas à être un martyr, nullement. Je n'ai pas l'intention de me donner la mort. Je ne cherche pas qu'on m'arrête. Mais je dis, il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas être, je suis intransigeant et je ne peux pas abdiquer à ma responsabilité en tant que citoyen. J'ai pris la résolution de vous combattre
je vais le faire dans le respect de mes droits et libertés, conformément à la Constitution, et personne n'a le droit de m'intimider. Je ne suis pas en guerre contre la NER. Je ne suis pas non plus en guerre contre le cours des tribunaux. Je ne suis pas en guerre contre la police. Voilà pourquoi je ne m'attaque jamais à ces services. Mais s'il y a des individus ou groupes d'individus qui veulent utiliser ce système-là, constitutionnellement établi, justement pour nous interdire de parler, eh bien, vous avez fait un mauvais choix. Je n'abdiquerai jamais. Et je vous l'ai dit, je n'abdiquerai jamais et je peur de personne. Je respecte la loi et je me limite là. Voyez-vous? C'est ça le message que je voudrais vous adresser. Ne pensez pas que j'aurai peur de vos intimidations. Et vous connaissez mon adresse. Si vous voulez m'arrêter, tant pis. Et tant pis. Et si vous ne voulez pas m'arrêter, tant mieux. Je fais mes déclarations politiques et je me limite là. Ne me dites pas que j'ai offensé. Ne me dites pas que j'ai outragé. Ne me faites pas référence à des anciennes lois qui datent de l'époque coloniale. Ne me faites pas référence aux lois qui datent à l'époque où vous étiez au pouvoir avec Mobutu. Nous avons opté pour la démocratie. Aucune loi qui est entrée en application pendant que je n'avais pas accepté la Constitution ne peut s'appliquer sur moi. Si vous le faites, eh bien, je vous considérerai comme des délinquants. Et je crois que c'est ça le message. Je n'ai offensé personne. Je me suis attaqué contre personne. Je fais mes déclarations contre ceux qui prétendent avoir des responsabilités publiques dans le cadre du contrôle citoyen. Et je me limite là. Et donc, si vous considérez qu'on doit aller dans votre aventure, je suis là. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais je n'abdiquerai jamais. Et je vous l'ai dit. Merci. Bon, mon vidéo, papa allait bolozwa. Donc, les journalistes sont invités sur le plateau na bango. Ba pesi déjà ba kombo na biso kuna yango na zobengi sa ba résistant nyonso. Totika koleka na ba chaîne ya batu wana parce ba lingi mboka te. Comment est-ce que bino ba journaliste bomi benga ba na mboka? Ole ba soutenir biso ba chaîne. Tozo bunda pona Congo. Est-ce que Congo za kombo ya Congo za na Congo za ba Brino, Congo za le bolozwa, Congo za Maman Océa, Congo za Josué. Est-ce que Congo za ya Bobo? Yango na zobengi se ba résistant nyonso. To se méfier na ba journaliste wana bazo ya kulandaka biso parce que batu wana soki ba raté biso boye ba kotiela biso poisson ba koboma biso. Yango bozo mona bitumba o ya résistance on est papa honoré manda banda koloba. Il faut to élaborer ba stratégie. Papa ale bolozwa c'est un piéton. Atambola kana makolo. Azana mutuka te pona ko se protéger. Azana ba garde du corps te. Biso ba oyo boye. Toza ba piéton bazo fingaka biso bazo ba kana biso oyo bino boyebi. Yango nazo senga bande kolanga ba diaspora biso bilenge o toza na courage bo batela biso parce que lelo o bosoki ba bomi biso ba bomi kulutu nanga ale bolozwa ba bomi Maman Océa ba bomi Bruno Mimbenga ba bomi Lumumba na bilenge misusu bokomona ke pa bilenge misusu batele misa mutu et okoma problème parce que toza na jeunesse moko o boy bo bangeza na katikati je crois na vidéo wana bo mwenye papa ale bolozwa zoloba. Nous sommes dans un régime criminel biso tozo bundela Congo. Le so Congo est libéré. Est-ce que Félix n'a pas de connaître ba changer mboka ou bien ba kozaka na kati ya Congo? Pourquoi tant biso tozo bunda pona Congo bino bozo tindaka bato akanga biso? Nyoso wana iza kolakisa ke le pays est dans l'occupation. Félix azui mboka teki yango. D'où na lobaki yango na émission eleki ke ndenge to bandi processus au peuple congolais. Félix azana schéma ayebi ke bato wana tant to kanga ba Brino to bomi bango to lesi ba poisson ba Océa ba le bolozwa na ba misusu wana o bakoya bakobanga yango bomoni to lobaka awa boye bitumba o tozo bunda biso ba na kati ya résistance. Il faut to salana et hôpital na biso moko, il faut to salana mutu na biso, il faut to salana biloko na biso ke no mutu ko ka mwanzala ake aller bato bakolamba c'est cette organisation wana. Parce que tant que vous bitumba o bobota la ndenge jeudi wa mardi wa nande bazo beta kanga bazo boboku tukuna elambe koi bazo makila. Parce que tant que bima awana Maman Océa a eu choc.
to même l'hôpital à Rwandais to même l'hôpital tu l'as atongi te ba tche bande courir ba Rwandais surtout dans le centre de santé na biso to bi que non bobo azokaki nga na zoki choc na épaule ou bien kulu aller bolozwa to soye to même mutu na biso to kene l'hôpital c'est ça parce que soki dans une organisation wana te bokomona que non batu wana bazana ba moyen batu wana bazana nyoso moyen biso to réussir bango et vous avez même biso to bi que to réussir bango na peuple parce que peuple azo croire na biso peuple déjà appelle si pas chez ba leader politique mu Congo nde bozo mona ka lo obo Denis Mukwege zo tambolaka po ba yebi o bazo sala ba yebi makambo bazo sala mais ngana koki ko vana te to ba ka batu wana parce que biso lutte na biso eza Congo. Tous ces gens-là, ils ont coalition banani, parce que au service des Rwandais. Les Rwandais doivent manipuler bango, ils sont comme si opposants, ils ont makamana les sala. Yango nazo senga na bino, botika na nu ba parti politique. Bo soutenir na biso bilenge. Bota la prise de décision au boye. Na kati ba leader politique exception za te. Bota la mettre soit excellence Adolphe Mouzut. Tant azo bima ba sortie médiatique na. Il parle du Congo. Il voit les dangers au monde cannabis se courir. Tant que Mozutu a zolo bena makambo ya mabele ba Kongomani. Quand on a dénoncé qu'il faut faire la guerre avec le Rwanda. Pourquoi les leaders politiques misu baso kwa kolobango te? Tant on a zoba que nous devons chasser les Rwandais. Boli misibandeko. Yango wana bozo mona ke izotalisa que non au Congo nous avons des étrangers oyo boye bazo travailler pour na Congo te mais bazo travailler au profit ba intérêt na bango na 2023 oyo boye bazo bi ba kene élection ba misusu ba candidature na bango déjà ikatani sur biso to lobby to ka élection na mboka oza na kati occupation ikosimba te mama osia to sa ndenge nini to senga bande kulisungi $5 10 000 francs 5 000 francs to la ça qui appelle des faux awabo parce que na fait 10 mois oyo boye toza sous na action mosusu pour na kosenga départ ya MONUSCO et puis ko boya présence ya ba militaire rwandais na kati ya mboka na biso bota la po mona ke ba congolais baza mitema mabe kaka ma nombre ba tumuke ba soutenir biso tolobi te ata $5 5 000 francs au tindi binde ko Bruno lokwa bozana ba mama océan parce que nyoso bopesa to ya kana to vendre na ba mama océan so tozu $200 tozu $300 mama océan tala bande ko bakanisi biso yango oyo boy yozwa oyo po kena ko mobiliser yozwa oyo po mobiliser ale to bima to kena ko bengana ba oyo bazo menacer biso to meki yango kaka awa bo mekel ke kaka batu ba mama Jolie ba mama Océa ba mama Christina ba papa Toussaint papa na ngai Floribert ba papa Nestor bato bazana souci ya Congo bango wana bato bazana besoin que non ba Bruno ko baza bilenge biso déjà âge poussani to tia bango maboko ba mama Florence ba mama Mamou ba mama Fatouma c'est ça yango to so bengisa ba mama soki bino botelemi makambo telemi botala mama Océa si manaye wana na to kenda ki pa ba MONUSCO ba mama misuba bi non to so kende parce que bato bazo boma bango eza basi o kabiso. Pourquoi ne pas biso ba kongomani misusu to emboîter les pas? Pourquoi pas ba maman misusu boki ko emboîter les pas? Tant ba maman na bazotambi Bruno ngati ni moi $5 nanga natini moi $10 nanga natini moi $20 nanga bokene ko bunda parce que biso ba maman na biso to bunda esute parce que charge wana biso ne bilenga mutu il faut to bunda poto batela ba maman na biso mais to quoi to za na l'état o boza infiltré pa ba Rwandais ba lingi ba mona bilenge te ba bunda pona mabena bango ba komi kotindira ka biso batu toza totambola kana makolo toza na ba moyen te tozo senga ngo te ke po soutenir biso non tozo senga ngo pour que non bo soutenir bitumba résistance mutuka lelo ale bolojo soki akufi soki Bruno akufi po boto so batona misuto remplacer bango c'est tout un problème auto tala bo bana obo ba Bruno Mimenga to ça nini na chaque fin du mois na ba ale bolojo to tinga ba ota transport na musalo bazo sala la sensibilisation na ba mama Gabi na France po sunga bango parce que ceux qui bamati transport ya commun bango kanga pe bango mama aussi abelela awa boy toza na moto na biso ke toke événement na place boy bolongo wana balongo libino c'est comme ça bana wana to lobaki bon bozoli na to babaka munyo surtout mi ça va secret ce n'est pas ça Congo ezokene déjà mabe Félix a déterminé pour la côté ka Congo le pays eza na kati ya moto moto ezopela il faut arrêter moto wana Félix alinga te kabuko lopango buko ngoze Congo
Le là, ceux qui t'ont télémité, bande ko nga boye ba que tous un problème très sérieux. Tout ça ko dénoncer biloko oyo boye. Bruno Mimbenga zo bunda bitumba na epona libota na été, na zo bunda bitumba obo pona ba congolais nyonso. Pona mabele na ngai bana onga na kobota baya bakuta Kongo mobimba. Mama aussi azo bunda bitumba o pona bana oyo bakoya bakuta Kongo mobimba. Tozo na besoin kaka ya unité bande ko na ngai. Ba congolais diaspora bino oyo boza na kati ya mboka awa na kati ya ba province. Bo soutenir biso, bo protéger biso. Parce que ceux qui vont soutenir bitumba résistance haute. Bon mona ke bato na bakubana vaincre biso toujours. Na fait du mois août toza ici une action mosusu. Pona kosenga toujours départ ya MONUSCO. Ceux qui bato na bakokende te, ceux qui to silisi wana. Na fait du mois tokozala lisusu reçu pas ya ba autorité ya Russie et puis dans les jours à venir o tokoswana bango tokoyeba koza destin na biso et puis tokoyeba ndenge nini to continuer bitumba oyo boy. Donc nous voulons que nos Congolais nyonso a participer na kati ya bitumba oyo boy. Pour certains qu'on non talanga pe na participer qui non, nous voulons la participation de tout le monde na combat oyo boy. O baza na belitando yeke, o baza na mobilisation. Biso otozo tia vu na biso à risque. Le lo oyo biso peut-être ndé tozo bimawana. Ba tchengelo kwa mabe. Ba bomi mama océan. Er mosusu Congo yango pe bato ba kokanisa biso te. Mais nous voulons que combat biso tozo bunda. Ata biso tokozala ba bénéficiaire na ote mais bana na biso bakokolo na biso bandeko na biso bamona héritage ya combat o biso tobundi pona mboka oyo bo yango wana bozo mona tozo senga 5000 francs 10 000 francs pour tout ça organiser bato wana baza déterminé pona kokanga biso minoko mais biso pe toza déterminé il faut to benga na Chilombo na bato na wana nyonso ba juicer ba tchekule ba kende kozonga na bisika oyo bo ba utaki parce que to moni na bokambi na bango eloko malonga isale mete na mboka na biso. Yangwana tozo senga na bino bo s'abonner bino pe bozo continuer ko finga biso bo continuer pe ko finga biso pa bo pe sa biso courage bino pe boza na mutema wana bozo ta Bruno te bozo ta OCAT bo continuer ko soutenir biso ata na 3000 Bruno boso mamai na bilengo bozo bima wana papa ale bolozwa wana bande ko mesusu baza ebele le o ba sombi ba résistant ba koti na ba kati ba parti politique mais biso to bino mama Océa to bunda parce que Congo ya Lumumba Congo ya Bamvuluzi, Congo ya Kipamvita etikala mobimba. Alors, ce zambano ya liboso ya kolanda émission oyo boy, eza mobundeli ya mboka. Bruno Mimbenga tozala na ba mama aussi ba résister ba Lumumba na bandeko tozo bunda bango. Soko za na besoin de contacter biso. Numéro ezali na plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. Voilà donc comme la biso idée na yo apport na yo makanisi na yo oyo moni ke ekozala constructif pour que notre mener combat oyo ensemble. Merci Nzamba zo lokumu parce que maman Océa zala qui vraiment filé mais tellement zo bunda bitumba oyo na droiture na ye Nzamba lingité yango tozo bengisa ba congolais baso papa nesto bisika bozali bokota na ba bisika oyo boku kota pour la sécuriser ya maman Océa koluka ko protéger biso et puis pour que no bitumba auto zo bunda et puis ça buma ya malamu soki boko sala yango te ekozala par paix à responsabilité à moko na kati na biso yango to so bengisa bino bo s'abonner bo partager ba émission oyo boy partout bisika ba kongomani bazali ba yeba ke Chilombo akomi na suka il faut kotelemisa peuple congolais ndenge tolobaki yango que non dans les prochains jours vous allez voir une série de manifestations yango soki bandi nde bomoni oyo boy ekomi chasse à l'homme mais ata bosali yango biso tokozonga simate na fin du mois août tozali susu liboso ya MONUSCO et puis tant tozolongwana calendrier na biso makambo nyonso tokoloba ngo etando ekete mais toza na besoin ya lisungi ya mutu nyonso a soutenir biso toza ba manzia te mais tozobunda bitumba oyo cause ça noble bo soutenir combat ya résistance oza na 5000 francs 3000 francs parce que fait du mois pembeni awa et ko salelo ko moka malamu pour que ba résister bana wana tant to benga bango bazang moi maité moi lipa mais li moi jinae pour que azana moi énergie pour que to bunda elongo na bango ya lelo na suki awa boy ndena bisa bino toujours entre la patrie ou la mort le peuple vaincra liboka pilipili sila sona mokolo moko te bobenga biso to solola to tia ba stratégie ensemble ba kongomani baso to bima to sala li force pour que Chilombo na batu obo azoluka ko imposer biso ba américain
volonté à peuple il faut la respecter. Peuple a imposé mon couteau à lingi. Et ça fait que non, pour les Américains ba lobby, pour les Rwandais ba lobby, ba comment qu'on imposer à biso ba leader politique, oh boy, ba président ya boka biso. Non, nous ne voulons plus de cette histoire là. Bota na Mali. Depuis Mali est tourné regarde on a Russie. Ba somme plus de 10 avions de chasse. Bota na biso depuis Félix a même mboke pas ba Rwandais. Qu'est-ce que le pays a eu comme guerre de cause? Et là comment côté à part ambiance, à part babina, à part ba voyage, à part biswana na bango, et là comment côté oh biso to mimi. Ya mwana bomoni biso ba jeune to lobi photo coopérer na ba russe pour ba accompagner biso na ba plan nyonso oyo boye kosenga pona ko défendre mboka na biso plus 243 81 73 11 700 na pesi lisusu merci na bandeko nyonso oyo boye boza ko soutenir biso merci na mama Jolie Zamba batela bino na mwana oyo bazwaki choc eloko mabeko mate parce que tout ça pe na besoin na bino na maman na bandeko nyonso ba papa Nestor merci na obozo sala pour que non bitumba résistance et kufate merci na maman Osea oyo boza mwasi na kati ya mibali na kati ya bilenge azozonga simate pona ko motiver biso ko encourager ko pesa biso espace pona ko loba ko sensibiliser Nzambe pe abatela mutu na mutu na apport na makanisi na idée oyo bo oza ko contribuer nango parce que ne balobaka dibo loboko moko sukola kelongité tout ça na besoin misapinyo so ezala pour que non tout conjuguer effort wana mboka na biso ezala libéré ya lelo na suki awa boye ndena bisa bino diboka puis les silas na mokolo moko te soki Nzambe alingi tukutani fin du mois ya mois août na siège ya MONUSCO nde ya mwana tout na besoin c'est le moment tout on a déjà préparé activité wana pour ezala une grande réussite ingeta